Bonjour à vous tous, chers compatriotes, chers amis. Bandekoba bolingo, mbote na bino nyonso. Lelo yo nazali na esengo ya kozongela bino. Pamba te makambo ya mboka na biso ezali penza ko continue kosala biso penza pasi. Kasi lelo yo nalingi nazongela masolo oyo tobandaki na poso elekaki na oyo etali makambo ya médecine na biso. To dénonçaki le fait que mboka na biso ba dirigeant bateki responsabilité ya hôpital général de référence ya Kinshasa o baza kobenga ex mama yemo na ba indien. Likambo wana penza ezali kosalanga pasi mingi pamba te ezali boteki ya souveraineté na biso. Alors nazongeli masolo wana lelo pourquoi pamba te ezali kolakisa irresponsabilité ya biso moko ba congolais. Ezali pe kolakisa médecine moko à deux vitesses. Pourquoi? Parce que inconscience wana etalisi biso ke ba dirigeant na bambulo nyonso to eleki bazali ko considérer que bomengo ezali nde capacité ya kobima na mboka ko se faire soigner à l'étranger. Bazali na lokumu na esengo ya kobima na mboka pote baya kozwa basoin à l'étranger. Mais baza komona te ke démarche wana pe ezali recolonisation na ndenge mosusu. Alors démarche wana ezali kotalisa biso ke ba élite na biso bazali na conception ya médecine publique te, bazali na conception ya médecine pour tous te. Parce que bazali kotika ba laisser pour compte na mboka. Alors l'air baza kotika ba pauvre bango moko ba se débrouiller na médecine ya mboka toza komona sikoyo ke mafia pe ekoti na kati ya ba médecin na biso, puisque en dehors ya baoyo bazosala mosala na bango na conscience, mais bakomi pe mingi bakomi ba commerçant, bakomi pe mingi ba mercenaire, ba ignorer penza serment na bango Hippocrate, c'est-à-dire ndenge bakataka seleka soki bazwi diplôme pona kozwa engagement ke mutu nyonso to aza na pasi il faut nanu kosoigner ye avant ya kosala commerce, avant ya kosenga mbongo. Mais pourquoi naza koinsister na irresponsabilité wana pe na mafia wana? Puisque tomoni ba exemple ebele, notamment na hôpital moko kuna na kati ya Mayombe, ezali exemple penza ya makasi oyo bapesaki ngai batindelaki ngai. Ba médecin sikoyo soki bamoni kaka mutu aza koya na pasi to pasi na mutu o appendicite. Pourquoi? Parce que soki alobi ka appendicite eza kosenga basala opération. Ntango bakosala opération wana eza kosenga sikoyo a mbongo ebele. Bon, soki mwasi pe aye na mwa problème moko boye ou bien soki aza na zemi o césarienne, ata esengaki nango césarienne te, il faut kaka césarienne. Alors mundele moko azalaka kosala na hôpital wana kala na ba 1960-64 alobi tika nanu nazonga kuna na Congo natala esika nasalaka mosala munganga ekomi ndenge nini. Akomi kuna bayebisi ye ke awa taux de mortalité, taux d'intervention chirurgicale tala ekomi na chiffre boy. Alobi ntango nga nazalaka awa appendicite ezalaka à peine 3% ou bien ba césarienne ezalaka penza mingi te, puisque ba femme congolaise bazali penza na vigueur moko boye baza na makasi na bango. Amoni ke likambo moko eza kokamwisa ye wana. Lere ake na muzindo amoni ke baminganga wana baza penza kosala commerce penza na nzoto ya batu. Esika esengeli te koopere bango baza koprovoke appendicite. Na mutu pasi ekomi appendicite. Na malaise kaka simple moko boye te mwasi ifo basala césarienne. Lokola pe ba population na biso enseignement penza eza makasi te, motivation et puis formation et puis sensibilisation penza eza makasi te. Bango nyonso baza kosala kaka confiance omona kaka césarienne bebo okomona kaka ba appendicite na appendicite. Donc nyonso wana eza kolakisa pe ke ba médecin na biso bango pe bazali responsable. Alors eza kosenga ke ba oyo bazali sérieux bazalaka même na conscience. Est-ce que ba médecin na biso ba oyo bazali penza na makasi ya mosala wana na sincérité ya mosala wana bakokaki ko constituer collectif moko te boy. Nayebi ke ba grève mingi ya ba médecin salami parce que baza kofuta bango te. Mais nakanisi pe conscience nationale ekoki pe kosimba bango po batelemela penza makambo wana. Parce que conséquence ya médecine à deux vitesses, apartheid ya médecine eza kolakisa nini? Eza kolakisa ke même bango ba élite oyo bazali kobima na libanda pour se faire soigner à l'étranger, mais okomona kaka boye
parcours ya combattant mpona kozwa pe visa eza kosenga susu badémarche ebele baza kose rendre compte te ke nyonso wana eza kokɔta na politique ya néocolonisation mpona koassujettir bacongolais kocomplike bango tâche epuis koprolonge mpenza usure du temps mpo te bakatchwa kaka mpo bakufa kaka. Alors soki par hasard azwi mpe visa aye na poto aye kose faire soigner, mais okomona kaka boye na mbala moko diagnostic oyo basalaki te na Kinshasa to na bamboka moko boye na province ekomi kolakisa ke aza na maladi moko ekoki mpenza kozala soigner na Congo te. Dialyse epai, maladi mosusu ya motema epai, maladi mpe ya mutu epai, mutu akomi bloqué. Tango akomi bloqué wana ayebi lisusu te ke azalaki ministre, ayebi lisusu te ke azalaki na capacité pe ya kochange makambo. Akomi sikoyo koregrete mboka parce que parmi eux bamosusu bakozonga soki aza na chance, mais ekosenga lisusu ayaka périodiquement mpona bacontrôle. Mais bamosusu mpe bana na chance te kozala bloqué awa, dialyse esengi akangama kaka awa. Tango akokangama awa akomokanisa mboka, akomokanisa mboka alobi j'aurais été mieux quand même chez moi. Mais moyen zonga lisusu eza te. Omoni esika wana nde akomi korefléchir, akomi luka baopposant baza wapi mpo ye mpe akota na elongo mpo te aya mpe kolute mpo na mboka. Mais komi mpenza trop tard, epuis bamosusu mpe bakozonga lisusu te parce que bakokufa kaka awa. Mais nalingi mpe sikoyo nakotisa réflexion moko, mais système wana il faut échanger parce que tozomona mpe bandeko mingi bakufi awa, bakonzi mingi bakufi awa. Nakoki kotanga bambulo nyonso eleki bokomona kaka badignitaire na biso moko soki bayawa eza pe garantie te ya kozala penza na lobikisi mingi bakufi awa bazozonga na cercueil papa ebele bakufi awa penza nakoki kotanga bango nyonso te me bino moko boyebi bozomona vraiment rythme ya bato oyo baza awa koya et puis baza kosilisa mikolo na bango awa alors que ce n'était pas leur souhait. Alors yango na ngai lelo naza koloba bandeko na nga toza na responsabilité. Donc soki ba élection ekosalama mais toyeba ba dirigeant nini penza tokotia na ebonga puisque santé ezali vraiment élément moko important. Soki belge banoko basalaka makambo wana batiaka ba hôpitaux parce que bazaki na besoin congolais azala na nzoto kolongono pona akoka kosala musala oyo bango bayelaki pona koexploiter mboka na biso. Mais biso siko toza na besoin de développement, mais développement wana ezosenga pe peuple na biso basoigner ye na ndenge esengeli. Alors to réfléchir bakongolais baza mingi kobima na mboka baza na ba moyen mais baza pe koya kosilisa mikolo na libanda. Est-ce que tangamaki ke bango nyonso bakufa? Est-ce que tangamaki ke bango nyonso tu basuka kaka ndenge wana bakoma impotent? Donc fait total pe politique ya néocolonialisme eza ko luka biso eza ko silisa biso na modèle nini? Na ko soupçonner na ngai penza songolo pakalate mais eza ko senga quand même to réfléchir. Est-ce que vraiment taux de mortalité ya ba congolais bazo kufa na libanda ezali penza justifié? Est-ce que ezali planifié te? Alors voilà, bandeko na ngai toyeba nani tokotia lobby na ebonga, président nini tokopona, vision politique nini oyo aza nango pona développement ya médecine na biso et surtout ba député nini peza tokotia na parlement parce que bango nde mutu ifo basala mibeko oyo ko permettre que makamusu to sala te, biloko musu to teka, biloko musu to teka te. Voilà mes chers compatriotes, na suki awa tokomona na mbala sima, nzamba pambola bino.